Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Affaire Kibombanda Delikambo, Kibombanda ya Cardozo Mille Esprit et Luna Mienzi. Eza ya koinda la famille nini ezoleka kibombando yo ekosuka wapi ezokende ndenge nini eza ya somo la famille. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce dédié. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, yalelo vraiment na memeli bino affaire ki bombanda ya Luna Mienzi na Cardozo Mille Esprit. Eza makambo moko bandeko ya somo makasi, makambo moko ya koinda makasi. Avant to bandana moi surtout analyse na biso ya lelo na senga nanu na batu oyo nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne à batoli makasi, chaîne à bas conseil. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que salabiso oyo tolobaka chaque jour. Donc c'est makasi. Bandeko makambo eza ya somo, makambo eza ya koinda, bo welela na bino te kandenge ezalaka, bo sauter na bino te, mais bo kende kaka na système ya bien. Bozwa bakiti bo vandaka, botia mwa mai pembeni, botia mwa jus na bino, botia mwa sucre na bino to eloko o nyonso bo préféraka na bino komela, botia pembeni bozo melaka. De l'autre côté, botie mwa nguba, motie mwa popcorn, mwa ba biscuit bozo liaka, bozo melaka, bozo landa pe émission ya Étoiline Inès TV ekosala biso oyo tolobaka chaque jour. Toko se makasi. Affaire kibombanda ya Luna Mienzi na Cardozo bandeko makambo eza ya koinda. Luna Mienzi na Cardozo bakomi ko welela mobali. Bazo welela mobali bandeko. Boyebi Luna Mienzi azala mwasi moko ya agitation. Cardozo pe azalaka mwasi moko azalaka na agitation ya makasi, mais azalaka na mwa maîtrise ya situation. Sikoyo pona Luna ye agitation de agitation. Soki alingi eloko, to soki alingi mutu. En tout cas, il faut batu nyonso ba sentir que na lingi ye. Il faut penza batu nyonso ba sentir que oyo azayanga. Siko Cardozo akoki alingi na ye mutu. Amoni ke mutu oyo penza tozo welela bang ye batu mibale. Siko na salani na se maîtriser moi muke comme ça na récupérer na coin wana penza ndezalaka ba moi stratégie ya Cardozo Mille Esprit. Sikoyo na minute oyo bandeko makambo eza ya koinda, makambo eza ya somo. Ebele ya batu bayebaka ke no Luna Mienzi azala na mobali te. Luna Mienzi yeso ki amonika mobali ya kitoko, mobali moko ya fashion, mobali moko azolata na kitoko. Ake ya mipesi azala ka bongo. Sikoyo pona Cardozo azaki na mobali na ye. Cardozo na mobali na ye bazo vivre ensemble. Sikoyo Cardozo eloko ezala kitoko pona Cardozo aza mwasi moko ye a exigaka na ebelete. A exigaka na penza ebelete azalaka na posa mobali alinga ye atia ye à l'aise avant disa ye na ndako ayebike soki butu ekomi naza na place kolala, soki tongo etani na kozanga na biloko kolia na osokola na kokende pe ko se reposer. Wana penza nde Cardozo Mille Esprit. Siko yazaki na mobali na ye. Mobali na ye ko se débrouiller kaka ndenge ezalaka, lelo ake kotoyo azwi mwa muke, lobi ake kotoyo azwi mwa muke. Donc azaki na ye contente. Abande ko se donc ko sepela surtout na oyo mobali na ya bando pesa ye.
eye kosalaki baye kokanga mobali na ye. Pona nini mobali na ye akotaki bitumba oyo etalaki ye te. Bitumba moko oyo ezalaki ata na mutu na makolo te. Eye kosalaki mobali baye kokanga ye. Siko Cardozo alobi comme bakangi mobali na nga na okende wapi. Naza na esika na nga ya okende te. Na vanda ka na ndoko to bando vanda na mobali. Ye Cardozo azo sala te. Leki ya mobali na ye pe azo sala te. Bango nyonso ba o sala te. Bavandi mwa ya liboso. Ba utiliser garantie na bango ya ndako. Mwa ya mibale mbongo akufuta eza te. Mokolo lupango alobi te. Bokoki kovanda wa ofele te. Il faut bo sala nini bo futaka. Suko bango baza na mbongo te. Leki ya mobali pe ko se débrouiller kata zo lingane ko se débrouiller te. Cardozo pe lukata musala kiboyi. Ye pe alobi ngana kitoko na ngana kendo sala musala kiboyi e osimba te. Toza na mbongo ya kofuta loyer te. Ndi mukolo ndako alobi il faut bobima. Suko bango bakomi koboya. Jusqu'à ce que mukolo ndako baye kozwa mutu aya kokota. Suko mutu wana azaki nani? Mobali. Jour à liboso kaka zoya na ndako. Bala moko luna ke komipesa. Nga kaka mobali oyo. Mobali azaba fashion. Bagu ona lelaka. Bagu ona lingaka. Bagu openza na sepelaka nango. Nga kaka mobali oyo. Tango pe mobali yake kotala ndako akuti kuna leki ya mobali ya Cardozo. Atali na ye ndako alobi na koya lobi. Lobi tango azoya aye kokutana na nani na Cardozo. Kotala ka Cardozo alobi ten. Nga na ndako na kobouger na ngati. Tovanda na ndako oyo kana mobali oyo. Tovanda na eka na ndako ye mto bandu futa mbongo nga na olala. Tozalaka mwasi na mobali. Parce que naza na isika okende te wana penza ndesa ki Cardozo azalaki vraiment catégorique. Bandeko oyo eza makambo ezo salema na filme na biso ya sika. Filme oyo penza mama na biso la patrona auti kolamba. Face à face. Filme moko kitoko. Soki nanu okoti te bandeko, c'est le moment kende déjà kokota. Ba épisode ezo kende mbangu. Filme moko kitoko pas possible. Kendo kota otala. Tia ba commentaire na yo, tia ba j'aime na yo, tia pe ba suggestion na yo. Objectif ezalaka soki film sikebimi partage nde likambo. Objectif na biso ezalaka ba view ezala toujours likolo. La patrona auti kolamba film ya sika face à face. Ba comédienne na ba comédienne ya kitoko baza kuna. Ba papa Elombe, ba Belvi kandi bango moko baza kuna. Ba Cardozo, ba Luna Mienzi, ba tonton Pierrot. Bango wana nyonso, ba mama Ani Biasi. Ba papa Serge Mwembo, le pasteur patron. Bango nyonso bandeko baza kuna. Filme moko kitoko wapi. Filme moko guo wapi. Maria pe azakuna bino moko boyebi Maria azalaka parmi basi oyo ba comédien na biso oyo ba jouaka soki ba pesi rôle ya mama munoko to mwasi moko ya impoli en tout cas amikotisaka asenkarnaka donc kuna munoko ya Maria nde munoko alobi ye aza mama mutekama pate. Mama Mutekamapa azande Rosni Muchopi. Yaza camarade ya Rosni Muchopi. Yaza na mama Mutekamapa te. Sikoyo bandeko. Cardozo mi l'esprit amikotisi na libala na Pierrot Ndombasi, tonton loulou de nous. Amikotisi penza na libala. Abosani mobali na ye oyo aza na prison. Abosani ye. Alobi, ngana omikotisa nanga na libala. Kote mosusu, Luna Mienzi azo bundela pe bolingo na ye na Pierrot parce que ye alinga Pierrot. Ye alela fashion ya Pierrot. Ye alela vraiment apparence ya tonton Loulou. Alobi mobalo yo pe azayanga. Donc bitumba ekomi ya bakoko ya Luna na Cardozo. Cardozo pe kote mosusu alobi nga penza. Na otika na ngate toko keneti na ebike na olala nanga na butu. Tongo na kolia na kosokola na za nanga na ndako. Wana penza nde Cardozo. Siko na kote mosusu pe toke kokota na couple ya mama Anina papa Serge Mwembo. Papa Serge ye na makanisi na ye na intelligence na ye azakaka héritier de sa famille. Pona ye ki héritier
ezaki ovandi na yo na ndako ozo géraka kaka ba locataire oyo afuti locataire oyo afuti te wana ndeke héritier héritier na ye eza te kene tomonaka mibali mosusu alamuki tongo alobi naza na mosala te nakende luka mosala te papa Serge azala na ye bongo te ye aza na temps wana te akende luka misala ye azaka héritier ya famille na ye donc azo géraka baleki na ye avandi na ndako ka kolia nde kolia muke bopesanga biloko na lia leki na ye kutu la patron na Belleville Kandi atia ye mal à l'aise pas possible malgré ba makambo nyonso ya mabela patron alobelaka ye malgré ba manque à respect oyo nyonso la patron asalelaka ye mais papa Serge Mwembo azala ata kuna te ye azakaka héritier de sa famille. Sikoyo aike kokutana na nani na mami biasi. Mama Ani azalaki na ye marié, babotaki ye na mobali na ye mwana moko. Babotaki mwana moko ya mwasi kandenge zalaka. Sikoyo eyeki kosala ke mobali na ye akufi. Tango mobali na ye akufi, tellement avandi ye moko abokoli penza mwana na ye Geti. Alobi te na robala nanu te mwana nanga Geti akola ti Geti akoli akomi na université nde aye kokutana na papa Serge motema pe ebeti motema elobi ngaka papa Serge c'est ainsi que baye ko se proposer comme ça tokendo vanda na biso kaka ba mariage otolobaka yaka to vanda na biso tosi tokoli biso nyonso mibale papa Serge alobi OK comme on na ndako na yo ekitoko et puis osalaka to ya kovanda kaka na ndako na yo mama Ani pe asali nini andimi sikoyo mwana ya mama Ani azaki na contre Geti azaki na contre makasi donc akomi kotuna papa Serge osala musala nini papa Serge azo répondre que nazalaka héritier ya famille nanga donc musala papa Serge azana kaka héritier azana na musala te et bando pesa déjà Geti kanda jusqu'à ce que papa Serge akomi kotenté na mwana batu tellement mwana zo kima mwana zo s'efforcer à kimie et puis eko sala que un jour aye ko exécuter makambo na ye oyo abandaki ko sala nini koluka aye ko bebisa vie ya mwana batu pona na Geti ake ko yebisa mama na ye na présence ya bombali ya mama na ye bandeko mama na ye ole ovanda kata na mwana na yo oyo ka histoire ya mwana na yo bandeko mama azana tante mama azaka na bolingo mama aboyi kondimela mwana na ye a préféré a protéger mobali na ye bandeko filme oyo eza kitoko makasi ba réalité oyo tozomona ngo lelo mingi makasi eza na basi ebele oyo peut-être bazaki na bandako ya libala azanda kwa libala mobali na ya kufi atikeli soki bana misato to bakabwani mwasi na mobali mwasi ake na bana soki bana mibale soki bana 4 ake na bango eko sala ke aye kokutana na mobali mosusu tango ake kokutana na mobali misusu la plupart ya mibali omona ba bando kanga kindoki bana ya mwasi ke bana na yo baza bandoki sala le tout ozongisa bana na yo epa ya papa na bango papa na bango azwaka charge na bango papa na bango azalaka responsable mibali ebele basalaka bongo yango na ekopesa mwa toli na basi mama place nyonso zolandanga soki lelo se retrouver na ba circonstances oyo ke non ozaki na ndako libala mobali na yo akufi to ozaki na ndako libala bo divorcer na mobali na yo to ba enceinte nde yo lelo nzambe ekosala yo ngolu ozwi mobali ya sika ba mama tofungola matoyi ozwi lelo mobali ya sika mutu oyo a protejaka bana bandeko ezalaka nzambe mutu mibale na se ya moi ezalaka yo mama place nyonso mama kendaka azalaka na bana na ye place nyonso mama se retrouvaka azalaka na bana na ye yo ndo ozala protection ya solo po na bana na yo mama bolingo e aveglaka yo te lelo toye komona bana ebelo bazotelengana na nzela ba mama na bango bazana bandako ya mabala na mibali mosusu bana lelo bakomi bashege bana lelo bakomi soki bakuluna bakuluna soki botali ba réalité omona kaka papa kufaki mama tikalaki babalaki papa wana alingaki ngate mama
ko céder bana na yo te pona bolingo. Mobali oyo penza alingi yo ya solo aolinga pe bana na yo. Soki omoni ke deja na ebandeli mobali akomi kolobela mabe pona bana na yo, yeba deja ke mobali oyo alingi na nganga te. Parce que soki mobali alingi yo, to mona lelo ba papa ebele ba bala basi o bazana bana bazozwa bana wana comme bana na bango. Soki mobali penza alingi yo bandeko, omona aolinga pe bana na yo, akolinga place nyonso oza bana pe bazala. Jamais akoki koyebisa yo ke non tinda bana na yo epai ya bakoko na bango, tinda bana na yo epai soki ya nani te. Parce que alingi yo ayebi ke motema na yo nyonso eza epai ya bana na yo. Alors ba mama bo protégeaka bana kokota bikota kotaka ke non na kota kaka tala lelo vie ya Geti et baby. Pourquoi? Parce que mama Ani alingi tellement mingi papa Serge koleka bolingo ya mwana na ye. Papa Serge aza mutu obaye kokuta na ka lelo, mais apesi ye bolingo nyonso. Abosani kutuke mwana nanga azana posa nanga azapena a besoin ya affection nanga. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, yango ya muke analyse tolinga kito sala na système surtout ya Tokos Makasi. Bande kobo sala partage botia ba commentaire na bino kandenge ezalaka. Botia ba suggestion na bino. Boloba mwa liloba moko pona la patronne na Bellevie kandi ya ba Bellevie pona musala kitoko oyo azo sala chaque jour. Mwa liloba kaka bandeko eko sala bien mingi makasi. En tout cas, chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment pour na misala ya kitoko bosala, ba partage na bino, ba j'aime na bino, na ba suggestion na bino. En tout cas, Nzambe ya lola apambola bino mingi, abakisela bino pe ebele surtout na système ya bien makasi. Bande ko bosala partage ezalaka penza objectif ya chaîne na biso. Bye bye et à la